Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desarons. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Avis du public. Il y a Didier Mastou qui m'a balamandé Fapembe. Avis du public reçoit pour vous aujourd'hui j'entame ici de Wenge Musica BCBG. Donc tous années awa, to panza poké, a obété la biso masolo parce que valobi rankino il y a BCBG la maison mère. Tous les battés côté zo Kenya. Vraiment tous awa. Na siège na bango ya répétition. Tous ana star na biso j'entame ici, j'entame valobi star mo. Donc, voilà, il est là, mon invité, Star Jantamissine. Bonsoir, Star. Bonsoir, moi c'est Kitoko, la taille. Yaboye na mona na note. Mais comme on est dans le bâtiment, ma chérie. Eleonore Kinunga. Eleonore, vrai chérie. Vraiment, on a ce pays. Surtout, au Lingui Moussa, on a eu. Pour vraiment insistance. Non, vraiment, en tout cas, félicitations. Merci pour Nissa. Ouais, santé, ça va. Santé, ça va. Vraiment, orchestre Kitoko. Papa Chiraza bien, Bissopito a bien. Donc, au grand complet. Kitoko Magas. On a sous escalade. Pardon, il y a une escalade. On a quand même déjà. Jean Tate, quand on déjà, mais on a mon sous ses alliés. Omoni iso na oteka te ezola sa puissance orchestre parce que omoni nana nanda komi balé nana nanda komi balé so na bina teka ngo parler mususu mais ozo prouver puissance orchestre donc c'est pas pareil donc na otambona na lupango na nzela et puis ça fait au moins 8 mois ngo déjà na kokisi pour tambona logo chaque jour carburant na ngo chaque jour combien est-ce qu'on a totalisé 8 mois depuis le mois de mai. Si tu es en janvier, papa chéri, c'est pas pareil. Donc... Avant notre côté, j'entends ici, année aussi, là, 2017, bilan à BCBG, exactement. Bilan, vraiment, on a bilan positif parce que c'est un go toujours maintenir. Donc, talaga aspect on a zobim ça. Ils ont de roboti moi à 7 ans. Donc, tout ça, les 7 ans, on a beaucoup de talaga santé Kitoko. Bakari Angolo, Palais PLI, Orchestre Kitoko, donc il a que ça va, bilan positif Kitoko. Donc ça va, ça va. J'entends ici, on a raté na bakri na concert, on a raté na concert, on a bim ça 1000 cris. Mais fan mo bina tout na nga janta na ba concert abim ça bakri, mais bakri wana estuka kana ba concert et comment la studio te est-ce au perdre raté. Oui, on a perdu Dakar, on a perdu fort, ça boulot. Moni, tous un leader moko a pas le paraté, a raté que pour battre bimisi, photo bimisa. Non. Tous un leader moko ata, bosali ba crier à ma casse, sourire le big air et a bimisa le bon ko kina noté. Donc ils en ont. Donc tout ça les 7 ans, la bimisi ba crier belle. Mais enfin, tout comme je suis prêt à que l'album est bima, boyo kape biloko asikao na sali parce que nga nazaka grossiste. Ate bimi yeba que grossiste azaka grossiste. Donc ba boreali. Boreali ma casse. Oh depuis na chabar très haut. En tout cas nazaka ngamoko pour batutu msusu ba longwa ba sala ba orchestre. Msusu pe ba sila. Mais j'entends ici, Naza toujours na papa chéri, fidèle. Et puis, nous avons donc 19 ans. Donc, en nous, on a encore 20 ans. Na papa chéri. Ouais. Moi, on a les bosses, soit à 18 ans. 18 ans, donc, bravo à papa chéri. Et à zo présenter examen d'état na année. Donc, ils ont 5 points en quoi. Donc, Moussalo Nazo Sala, na Oboko la bana bazokola. Et merci vraiment à papa chéri. Merci beaucoup à vous aussi, j'entends ici. Mais avant, on s'est connecté avec Facebook. On a une publication, il y a Titina, il y a Gino.
balobi donc ba musicien Wenge ya Wenge BCBG va aller de l'autre côté, ceci c'est là. Donc c'est tout titina lobi on ndenge wana. Tant que yo aux musiciens na kata BCBG. Bon, en tout cas Moutounet va combo tangana basi basila. Ça vaut plus la peine de répondre. Pour pas combo ana batusi ba bossa nango kala. Jino akangama soki kota ba tiriki soki nini. Azala ne bien papa chéri ozokende poto ya normal. En voulant le lo akoma akomi na tiriki akomi na soki na akangama kuna bo mutabona olanda ndeni. Otiti na pe abetaka wapi. Akenda soki ba Dubaï ti a s'embrouiller alors ça vaut même pas la peine ya kolanda bango parce que ba vida na kolanda bango ti parce que baza bato déclassé déjà na masola ndole. Non partant, non partant. Mais Abimaki quand même, ça pas album c'est y a Gino tout le monde a clip dans la télévision. C'est l'album mais ça problème so c'est l'album au kablongo batata mwasi na Gino. Akabulu la ba maman kulutu ba tata mwasi ba maman leke. Même na titina. Tout na bango album ba bimisa. Esuka ba mo ka ba kabulu la ba staff na bango et puis c'est tout. Moi je suis fier aujourd'hui. Yako ganga tout haut parce que na roko sate nazana mapango mi baleo na zuna musala oyo. Bon oui ma chérie. Eh ben oui. Le pan on a les bosso na sombango nazara na 20 ans. Après ga Zénith, on a zongi le pan on a les bosso na somba. Na 20 ans. Et deuxième le pan on a na to somba il y a 2 ans on a to baksa le pan moko. Et pour dire que ça va, Moussa les ogende bien, la caisse tourne à fond. Bah au bazolo ba on a baza bato balegela l'air, ba tout mongo boyo ba comme yo ka souci que na longa déjà BCBG vraiment et le salangai ce côté na za impact sili na ozonga ndeni. Ba ba ka se soki bazo critiquer to bazolo ba mabe to Holanda bango. To Holanda te basi ba vida. Peine perdue. Voilà. Peine perdue, c'est là j'entamisine toujours kobaka ni émission même et ça il est au Momboé question Momboé sous j'entamisine polémique il y a président Jibina président Wera yango mato et ben na osala ki musique na biso congolais et mata mais et si là qui nango ces derniers temps ils ont les sous grave toujours ébatté tant que pose na kati wana kati BCBG et ça ni les osala ils ont sous polémique wa. En fait, polémique, ils ont été ça la musique mata. Non. Polémique, aujourd'hui, ce qui est ça la manango na sens et musique, ça va. Mais ce qui est polémique, et longue musique, et comme dans ma vie privée. Là, on n'est pas d'accord. Mon tournée de Sankara, wana, Kofi akangaka ye wa finga ki Kofi. Président na Weranson a boya kutu ko pesa $600 ya pamba ma chérie. Moutouneti mondi production et na répétition na biso non vraiment papa chéri bakangi Sankara faut libérer $600 ouera boko pesa alors so yo pesité ko so biso est-ce que Sankara beta pa na biso non mais papa chéri a fouté là $600 on a pas bima pour so a fouta ka tanga kende makala jour Kofi akangi sakai tu vois alors batouana attends on a so landa ba dire na mona que c'est un fou. Na vie faut être reconnaissant. Au lobaka te pono loba car ozo loba non, il faut ta le wutu wapi oza wapi ozo kende wapi. Et orchestre on a autre na autre loba déjà geza orchestre moko yo c'est kufa. D'abord orchestre moko na tsinga so na tali so na longolika présent na bango na mona bango to bampuku. Yana bi oza na lebo mokabuli batata mwasi ba papa koloto. Mais on a souvent on a bien un album 1 sur 10. Donc c'est là le bon gars nzembo mokonde. Après nzembo na mwanga matanga wana. Elo nisus. Elo oté. On évolue toujours j'entamisine. Ma fan est belle monsieur ya ba orchestre monsieur wa lobiki papa chéri. So ka zo binisa bana papa chéri ba bimarate. Donc ata ba longwe ndenge nini ba potani ba potani. Moto abimisa mwana azati. Écoute-moi chérie. Non, on peut ce exemple. Héritier tant à longwaki. Bah tout va sentir que son et que na okufa. Balanda papa chéri mbangu une invitation.
papa chéri yaka sunga biso via ya chabango poa nana yebiti et poa wana bazona lelo babosani na bango ozomona ba ingratitude et puis bango baza batoyo bafinga nana bosani ke Sankara afinga fere afinga héritier afinga fabrication munoko soki nini afinga bango tout mais ce que bana bato babundi na propre fort na bango et puis simbi yoko molo bago bana biso mais faut za la ndoki ils ont yo tata obengana mwana osala mabe olakela mabe ke yo eko simba te yo ndenge sana na popolelo makolo ndenge za siko mwana na buni na ndenge na ye moko simbi ko bandolo bake mwana ngai ata yo mo mais quand pas ou te kuna papa na lobi wana siko foza na ndoki même ngai suli papa to mama aboti ngai o modire ngai que chante na modire yo eko simba te boy et na kei ko to ne simbi atoza mama na atoza papa na na okosala maloba wana te okosana te na yebi ke omodisa ngai ntango ozomodire nga se kodinga te donc eza juste que bapesa bango chance te alors batika koloba ke wera bimisa bana o papa chéri non faire soka bima c'est parce que aza na étoile na ye nzambe ayokeli mawa tie loboko soki bile simba nzamba chaile loboko soki héritier simbi nzamba chaile loboko baloba no wela te ko bana po toyebi ke bofinga bango kuti na ndenge ya mabe alors bozala batu non papa chéri so moni ba mission balongwa pa ni simba raté parce que balongwa pe na ndenge bien te vous appréciez là mususu musala pesate mozo envier comme on dit papa chéri non hein c'est quoi qui la faute soko bimi ke simbiti à qui la faute bazana ba courage bazonga orchestre papa chéri a refoula bango au côté bakenda wana bango tout basila au bateau tout balongwa wana bango tout basila na kosi merci. Donc comme conseil, hein, en tout cas, vous avez courage. Pourquoi vous avez envie, vous avez la papa chérie. Vous avez mikolo déjà. Et puis la musique qui me colle les agatés. Parce que si vous avez expérience, qui dit que la expérience paye mon salaire. Soyez le bazolo ba ke wenge tikala moko c'est parce que papa chéri azaki sage. Aboya kolongola ba Rio, aboya kolongola ba Kibes, aboya kolongola ba Gidel. Donc au monde que a garder au sature wana et aujourd'hui tant on na nul la baisser les choses quoi. Ozoka nul. Ozoka discipline, ozomona ma non, ça va. Mais so bozaka bino bana miki. Kubanga na izate, respect zate, donc mbutu. Voilà. Merci, j'entends ici qui donc est chaud. J'entends que ce mot est à dissous. J'entends ici aux orchestres BCBG pardon. Siko et salon ndenge président Jibazo Kumisa Wata azo Kumisa Ferré mais yo posala wana yo soda makasi na posala nazo Kumisa bana. Ta yo posa musique c'est ça on dit. Nazo mona que président ngaza un leader. Au moins musique so moni muta zo Kumisa mutu. C'est que d'abord azamuto a complexité, azamuto a jalousie, azamuto moko a besoin de battre mususu pe ba émerger. Musique ezatega toujours toujours yo kaka. Non. Aza le seul leader ou azo encourager ba musiciens ou bazo sala ba effort. Ozomona parce que azo pesa bango mutu makasi le contraire. Te eza mutu makasi te. Non parce que babi mususu bazo finga so bakangisi papa chéri ka bimisi. Mais ce qui se passe, je suis différent. Moi, je suis grand chanteur. Je suis la fierté à Congo. Ce que tango, papa chéri Monique, a un problème. Mais le soir, ils ont tata mon boilingue, à nuit, ça n'importe quoi. Non. Et puis faire Azali, moi, le dernier fils. Il y a papa chéri à Wenge. Donc, on va ensemble. Parce que papa chéri il a un cœur plein d'amour ya bolingo. Donc on fout là Sankara bon. Est-ce que Sankara avait pas na biso? Non. Mais m'a peut faire à ça l'orchestre na mais tant à mon gars ça un problème, ils ont 5 fois appui. Via ti na lié
oyo bakanga ki faire et puis na moi papa chéri na moi était maya tina moi asalango poani par amour pour dire quoi aza leader ou aza complexité ils ont été leader monga banga ko mono ndire so kumisa ba petit on dirait ba petit ba lekio non il faut avoir un grand cœur de leader me dit papa chéri et pourtant a kumisa bango bo ezola sa grandeur na puissance batu ba se penana e pour relève la musique ya lobby et ça bato bazo bima wana parce que nani faut encourager bango papa Mbakei Madilu Bakei bato bele Bakei na auto tikali nango totika na leader moko mokonza ba wenge papa chéri il faut prendre exemple ya zatene tiba leader mususu ntimambi mutema ya mutema mabeno na musique congolaise ne toza boye leader azameka moko papa chéri bon yo ebiti leader bazate yo ebiti toza ba leader belé j'entends to la ba président Kofi ba président Werason ba leader bazebele bon on va pas le tout m'appelle ba profiter bazana en tout cas ngai so na bi leader ya clan wenge parce que papa chéri abanda qui président depuis Tilelo azaka président et puis azaka na succès toujours likolo on comprend pourquoi na bakaza mokonza ba wenge yebsanga siko animateur nino na Kongo za banda ko mibale to animateur nino na Kongo za na Cadillac na tingai Bikiton ya Bikiton ya comment na leader ngana zolo ba musicien Bikiton ça va ya sa comment na leader aboko pona mais il s'en a mis nino na Congo alors na orchestre tout il s'en a na orchestre tout ya Congo mise nino to animateur nino za na ndako mibale aza na Cadillac azati alors suko na obeta pana et papa chéri parce que mon mémoire c'est pas pareil au monde ko kabela travailleur na yo Karaboy Valère Aboy faut zarga moto za na bolingwa franchement c'est ça ba leader musu baza vraiment timambi motama ya kabati viens tu ne goûte promettant à goûter petit piano photo ça la petit bobo tilelo ah bon nazote j'entends na TV ozo ya TV nazolo bazoyoka c'est ridicule un leader comme Weranson a promettant ngai mais tilelo a réalisé mais ce que y a kasondere que na obenga ito na osenga jamais non mon papa chéri na natangona te mais so pas fort oui bité mais autant le concert en hauteur oh là là c'est ridicule a invité Kayo Kende a invité papa chéri oh et puis concert au bêta événement ok on a voilà tant orchestre na bango Richard Longo ka ba mingolela orchestre Kofi papa chéri ya ko chabiso poa j'étais là avec papa chéri et quand il m'a vu bien papa chéri petit fona salele mwelo mo tilelo quel pangue vraiment aza mutu moni yendo za boza musicien za mutu ye pas za mutu za leader à cause pas bosana Mama tika c'est le rappel na kutana na jour moko na loka mawa donc ngakuna mona na ngai te mais degré kima na kata voiture Janta misini moni yoka ba fane pe ba otala na lobi via yebi jour ngo na veni na de la paix ngana gina otala Christian Lomoto ka ndenge zala nazobi ma chez Christian Lomoto pona chaki car na Aska alors nazo na Aska on juste na kota yepe car na ezobi maneta bima oye via mona ngama boyi to mona ne boyi mais de grâce na chauffeur gabi dossier qui papa chéri les gars na bango oso côté na papa chéri $200 $100 et le pamba mais ce qu'on aime c'est qui manga pourquoi na c'est pas fort mais on est entre parenthèses pour te dire que papa chéri c'est pas pareil tu comprends tu compares pour bala ndenge mokoti album e bimakaka sport bana poto bana partout ba hôtel biso album ya wenge BCBG to lembi na biso kozima
Il faut avoir parce que tu as les seuls orchestres qui vendent ça public dans 7 ans. On m'a dit que ça l'orchestre mon Congo ba okobati. Qui vous vendent 7 ans là bon me bimagati. Babina kusu bo souffrir na bino mais à la télévision bon ngi maoka. Ko souffrir na tinani. Bano lo ko souffrir na nini? Ko souffrir za nzala. Muto azo souffrir autant na Cadillac. Depuis mois de mai. Les autres en janvier, on a Cadillac chaque jour. Carburant à combien? Bana balé à Kabao qui est chic. On a bimara chaque jour. Imagine-toi, on a makambo on a té. Au monde a que grandeur ya makambo yo. Na otambo na karabalide. C'est pas pareil. Bon ce que bateau va souffrir, moto va souffrir autambo na Cadillac. Autambo na ngote. Pour plein à bord, pour un par jour au moins 30 litres par jour. Il s'en a sauté au tiers des mois de mai, il est tous en janvier par jour. 30 litres par jour, c'est quoi il s'en on est à bas fond, à commerce, on a monté sur le PC, on est ici. Si les Azuma font les maisons à Epebo et ma solo vie bon. J'attends, c'est comme absolument qui la soupe émission bisoma, question mon réunion na mon j'attends na la personne penda gouana d'animation. Ah, venanga nono Adula. Nono ya Saiko et puis Doudou. Et puis venanga Roberto Nkoko ta de l'Ancrane. Pour venanga Roberto, nazo linge pourquoi? Yezaki juste soit simbika micro azolo bakaka. Rien que koloba na micro ka porte et bandi bukana. Batu bandi osomba babiye, oya matana mir, oya matana nzete. Donc aza vraiment idole ngai, bazalaka 4. Nana vient nga Jula Mbafu. Nana vient nga Roberto Nkokota. Nazana vient nga Nono. Ya Zaiko, nazana vient nga Doudou. Adula ya Zaiko do bazaka 4 on a ma 4 on a donc nalela ba enfant kasi ya on peut comment bien abino pe Zaiko mais na sepela fort est-ce que big Zaiko eza orchestre liboso ya Congo et créer makambo ya Seben so moni batuto ba comment obina même en Afrique batu ba créer danse obina c'est Zaiko. Oui, Zaiko nous débana makambo ya kobina na Congo. Yango epesa petit na Afrique on mona bato ba obeta o ba couper de Calais o banini. Et utana Zaiko. Sikoyo à part Zaiko ba chesiko wenge ya papa chéri. Talaga. Donc tout va bien à danger après Zaiko. Hein Kolomboka. Ziko bizo wenge to yona. Mais donc c'est que danger. Voilà, c'était Jantamissime, mais Jantamissime au Kabwande, on a tenu à studio. Moi, citoyen, j'ai connu la réponse. Ah, ils dit pour que la monde yo de la patrie. On a pas crié ya car. Et ça va crier ça fait déjà combien d'années passées mais il est là. On a dit que ça a morceau, on a moi citoyen. Abisondi pour que la monde yo de la patrie. Ayo de la patrie. Sultan Mungu libéré. Donc on a ça va crier éthique à baka. On dit cru on boit qui on a ça fait 16 ans passés. Donc au monde na boire biloko tika la poso na les poissons combien de parties tililo izali otoko bwana dosoto longwana biloko lelele biloko nazali mokili mbongo mokili nazadon biloko ebele solutane démarrer na démarrer na batanga siko tozo bina danse oyo ke omoni eza comme conseil nazo pesa okoza na besoin osala mosala mo quelconque mais avozwa mbongo faut tala mosala ona osala nini eza teke babike non ba marchandise moko ezali awa toza na besoin ba porteur faut bamema boyoki kaka marchandise otali te soki marchandise yango eza nini oyeli kaka kozwa mbongo mais soki ntongo ozwi mbongo obandi komema marchandise
on remarque que nzoto ma bibi. Ah nzoto. Et makolo crampe. Oyo nyonso mbongo ya warana liake nzoto mabibi malembe oyo kacha meriketo nini makolo crab oyo filme ya Jacquito nini talaka degré donc osali musala eleki passe na degré no tuna me ya musala ekomi kungu fu to nini oto comprendre donc on eza ba biloko oyo na créer mikolo oyo boyo kangopo balobaki trop mais balobaki bien te mais d'ici là le bon maison bima nango et obima toujours rappeler bango que toza le seul orchestre na Congo yo to sala makambo orchestre mo na Congo ba kokati so ba chetembe ba vanda 7 ans ne biso to vandi to bimisa kati to taso ba orchestre na bango yo kufati e kufa ba kokati il y a aucun leader à part papa chéri. Oh, ça là, ma camboana mboko. 7 ans, j'attends ça, boy. Voilà, là c'était Jantamisine, au Kawala Bisso. Maman Moté, Nabaïba, au Botel, Bon, Moté d'abord, remerciement à papa chéri. L'homme qui a mis le dans Coco, via valorisant, pesangaï, valeur. Le na koma tata mapango. Na roya budi buka miruana. Na lingi kuna bocha ma kwanza. Di buka kote wana lingi kote wana donc je peux tout faire pour nini tata le panga bon ce qu'on t'a valorisé on a vraiment faut na la reconnaissance faut na linga est-ce que faut na sala ka orchestre naza déjà bien po et belé balonga na orchestre na bango po babima maboko bamba ce qu'on naza na papa chéri ndako mibale escalade de paix yango ma chérie hips ma chérie pria le pango escalade si vous avez sanga muta kabini ngai asalinga ba honneur aningo wana faut na la reconnaissance donc merci na papa chéri na opesa mbote mingi na passeport rouge ndongo abega na Paris et puis de Gaulle ici na madame na Magali Longama et na opesa mbote na Riche Manono Océan Bleu fiston moi le gouverneur de Chicago et puis Alain Libanais aux États-Unis à Botimou na Bitoko. Et on peut s'amuser na lipasa bambongo na Djobour David Kabongo on est ensemble donc voilà donc check et ça appelle l'autre voilà là c'était Jantamisine de Wenge BCBG Barubi tout ça en aspect de répétition bon là je dis merci beaucoup à mon boss Didier Masuku Balamande Fapembe pourquoi pas mon réalisateur Bogo Sanderson et grand merci à vous les millionnaires Barubi l'argent m'embête Mungo Sara Mokusa Pépé qui a là l'argent m'embête et grand merci aussi à Didier Imbondo pourquoi pas ma mamouche Sophie Mamengi maître Limbondo et grand merci à mon papouche Sophie Mamengi et grand merci à Dido Mbongo et Longiaba bébé pourquoi pas à Rodou Kitambala l'oncle de mes enfants et grand merci à Nene Wechi des gros bisous à toi et grand merci à maman Pauline Soda depuis Château Rouge pourquoi pas à Franck Makia des Five Mazamba des gros bisous à toi des gros bisous à Fraîcheur Mazamba des gros bisous à DJ Daddy Forme des gros bisous à vous et Papi Voima grand merci à toi et Julienne Voima Nonon Voima Binino surtout et grand merci à Mado Diva la coiffure la vraie femme au foyer et pourquoi pas à André Soumou na Suisse les millionnaires Pépé qui a la Tony Boulakati des gros bisous à Pacho Badika depuis Paris le général Pacho Badika des gros bisous et l'honneur qui nous a hérité minimum vient à Kati Matete Bomoko pourquoi pas à aimer Boubé ça qui a le soya gaillard merci na bafa na ngania sobina et l'honneur qui nous a rappelé merci à la prochaine. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balamande des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des